Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, a donné officiellement le go aux travaux de construction du mémorial ce mercredi 25 septembre en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il était 14 heures passées de 5 minutes que le numéro 1 de l'église, accompagné de son conseiller direct, est arrivé au chantier du mémorial. Sous le rythme de la fanfare, Papa Simon Kimbangu Kiangani est accueilli par les chants et cris des volontaires. Prenant la parole, il a indiqué que cette œuvre est une source de bénédiction qui s'inscrit dans les programmes nous légués par nos trois papas. Yasolo ndimishiko na komba tata mwana pe tata mulimo centre likambo oyo epana biso ezali nzela ya mapamboli bongo bie bongo te tozotosa batata na biso ndenge batikela biso programme papa balobaki ete oyo tosali te botikala kosala yango botonga Yerusalemi bongo bie bongo te. L'occasion faisant le larron, il a présenté Papa Joseph Diangenda Kiangani qui fera le suivi de l'évolution des travaux comme lors de la construction du musée. Papa Joseph ndenge tobandelaki musée papa mbenzana likambo na ye kolesa basali nyonso papa rigen mosala na ye oyo nyonso ezangeli bino oyo nyonso programme mosala ndenge azosala na musée yango toye kokontinue awa mabe to malamu moni ete avant likambo ekoma na epai na ngai bobandeli epai ya papa José biso eloko boye ezangi boye awa esengeli ezala boye bongo be bongo te bondimi te abana yokoke bondimi boseka nani oyo koseka komandema ezalaka malamu bino nyonso bomoni na biso basali papa rigene yeyo mpona misala na ye ndenge atambusaki musée apre tokokontinue bongo likambo ava ekoma epa na ngai yazwi rapport nyonso ya kotikela biso toyokani totelemisa boyamba ye
na yebite batata na ba mama esengoyo biso ba mosusu tozalaka nango tabanza tomoni batata na biso bien na 1910 papa Simon Kimbangu alobi akobota maka na 1918 oya bota maka na 1918 nani Oyokani biente. Oya bota maka na 1918 nani Papa dangala kunteba Bofongo la meso Awa tomoni papa Simon Kimbangu bango nani Donc ndenge batene miwana 1887 na 1918 bongo te sika tokubikana moko tovana sedeto kembote mukumbwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto lembile koko vwanda tuvutuli mbinga kwa tata mwanda velela makambo nyonso ndenge ye alobeli yango ye papa ezali bongo na sens que tolingi te eumela. Est-ce que eumela makambo mingi eza kozala biso oyo lokola tobandi boy soki esili tolobaki likambo ya banke soki esili fioka courant po misala ebanda ndenge baconseil tosalaki lobi biso tokotaka makambo ya mabe te toyokani bino toyokani te tomisalela nano biso moko kambo papa atikalaki biso yango tokolandela kunjulu lutendele tinkewa mbanza nsanda pe pemba la place nyonso misala na biso nde kozala na courant ensemble mabeto malamu nyonso totiango na motu ya papa José po atambulaka bisika nyonso sika kokoso ezali ye akoya koyebisa biso yango ka tozalaki nango yalingi namona sikoyo force na bino awa bango balobi fondation un mois ndenge na moyo un mois c'est trop ndenge toza ebele boye eleki mingi le ntango bakosa derrière ezala te na silence na kimia toyokani ezali mosala maboko tobosana te te likambo eza kozala biso ya monene pa tozokende toyokani tomisalela nano biso moko oyo etikali nzambe ye moko akobongisa moke kaka nazalaki nango yango wana poko mokumba oyo papa José yeyo tosilisi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Maman Poutou Bagajika Rose, architecte du projet mémorial, donne ici quelques précisions. Nazali Maman Poutou Bagajika Rose, architecte de profession. Nazali pe architecte ya projet mémorial. Pe tozali awa na Nkamba Yerusalem. Ok, papa lelo ayaki ko rendre biso visite na chantier. Abona ndenge to salaka, ndenge misala elikaka na kati ya chantier. Na yango ayi kotala ndenge to banda ko sala. Tango papa akomi na chantier, to bandaki ko poser ba semelle ya fondation, to banda ko descendre ngo na ba fruits, pe to zo kitisa pe ba colonne pour to poser. Pe to prévoyaki aussi pour to lamba béton pour to couler ba semelle ngo pe mbala moko. Et arrivé que tango ya akomi to lambi pe béton et yepe alambi béton elongo na biso to couler ango pe na semelle. Tozo continuer ka ko couler. Na étape tozali na étape à fondation. Donc ce qui fondation ici li to ko banda ba élévation. Fondation il faut prendre au moins un mois. Ce qui mène des réunions c'est aller kokoka. Bâtiment na biso ya mémorial et zali d'abord ils ont un terrain en pente.
par rapport à Nandenga Liboso principal, nous là Kouta Temple, to comme on a bâtiment na biso na 2 niveaux. Donc rez-de-chaussée na étage moko. Et Nandenga ya C, to zali na côté pente siko ezali, wana siko côté postérieur. To comme on a bâtiment na biso na 4 niveaux. Donc R-2, R-1, rez-de-chaussée na R+1. Donc étage moko. Donc pour te relever le niveau, to atterrir niveau ya rez-de-chaussée o ya kouta liboso temple. Donc il faut te relever au moins 2 niveaux, R-2 na R-1. Bâtiment na biso ezali na longueur ya 70 mètres, na largeur ya 52 mètres. Besoin pour le moment ezali, il faut ba approvisionner biso matériel massivement. Ciment, caillasse, sable aussi ma bende. Main d'œuvre ezali ba volontaire pe bipai na bipai. To ya ebele, to mata ebele, to pesa tata molimo santu mana maboko. Pour lier l'utile à l'agréable, Papa Simon Kimbangu Kiangani et son conseiller du REC ont prêché par l'exemple en donnant quelques coups de bêche dans la préparation de béton. Le souhait du chef spirituel est de voir ses travaux s'achever dans un temps record, afin de continuer avec d'autres qui restent, notamment la construction d'une banque et du barrage d'Mpioka. Signalons que cette bâtisse est érigée en prévision de l'immortalisation des mémoires de tous ceux qui étaient arrêtés et condamnés pour la cause du kimbanguisme. C'est sous les ovations du public et animation de la Faki qu'il était accompagné dans sa résidence.